Allô, allô. Ba tata ba mama bande kotopesi bato nyonso mbote o bakolanda direct ya lelo ngai komona nga Clarisse Akwala bibanata. Topesi ba mbote kuna na Dioso na Luangu. Na RDC na Kabinda. Na Angola. Na Luanda. Na Kongo Mfa, Kongo Mavula. Kongo Ngele. Kongo Braza. Kongo Mavula. Gai komona nga Clarisse Akwala nazali awa na Allemagne. Awa sikoyo na lingina loba ke ndenge na loba ke ba carte nyonso se betami. Ba carte nyonso ezali ya kobetama. To lakisaka to salaka ba riposte. To lakisaka ba cyber vampire. To lakisaka ba cyber vampire. To saka riposte. E awa sikoyo boye na bandeko nyonso tu oyo balobi ke biso tozo yeba ko discerner te. Biso tozo koka ko mona te. Lelo boko mona. Boko ko sosola. Boko ko discerner. Makambo oyo Clarisse Akwala lobaka. Clarisse Akwala zela internet te. Azela te, azela internet te. Yango. Oyo ba archive ya Clarisse Akwala. Ba référence ezali. Ba radio internet tango banda. Clarisse Akwala zana kati. Borotuna ne mwana tsemi qui est Clarisse Akwala. Nazana kati ya Congo dietu. Na recite bino radio lisolo. Mutu ya Clarisse Akwala ezali mutu ya ba vampire te. Ba analyse ya Clarisse Akwala ezali ba analyse ya ba vampire te parce que awa ezali likamba ba cyber vampire onga na tanga na bakombo. Parce que cible nanga batu bayebi yango ezali ba cyber vampire. Ezali Union des sorciers Congo. Et lelo awa boye tozo laksa bino Union des sorciers Congo wana ezali nini? Moto nyonso akokenda na video oyo babengi géopolitique spirituelle partie 3 ya Edim Kayi oyo asali le 29 mai 2022. Vidéo oyo basali yango le 29 mai 2022. Titre nango ezali géopolitique spirituelle partie 3. Maintenant la 4 vidéo wana ezali 4 heures du temps. Ezali même plus de 4 heures du temps. Et na kati kuna nde bino boko sosola sorcellerie ezali nini? Bino moko boko sosola sorcellerie ezali nini? Maintenant il faut que vous ayez la capacité de discerner makambo. Na kati ya video oyo ya Edim Kayi o babengi géopolitique spirituelle partie 3 ya zo sala appel que basi oyo ya ba Congo oyo babala na bamboshi ba empoisonner mibali wana ya zo sala appel wana azo lancer ka appel wana. Maintenant sikoyo après 3 heures du temps parce que ngala ko décrypter 4 heures du temps wana te après 3 heures du temps maintenant moto moko ayiko kota moto ngo komona ye Maduma Lisafi. Maduma Lisafi ayiko kota. Awa sikola komo sosolisa bino USK Union des sorciers Congo. Maintenant Union des sorciers Congo wana Maduma Lisafi ayiko kota. Botala ba commentaire Claire Diyulu azali wana azotia ba commentaire. Borotia mwasi moko azali wana pe akotaki mwasi wana mobali na ya akufaki aye kolela wana ke mobali na ya akufaki akomolo makamba Clarisse Akwala.
wana lisanga bandoki nazo laksa bino Union des sorciers Congo. Après mobali moko pa koti wana akon ko buto ya ye lokuta akon laksa pe bondoki o ya ye likundu o ya ye bondoki o ya bango o bamba bango akoma batiki butu pona opumbwa na butu ba komi siko na moji. Donc na vidéo oyo boye et lakisi maintenant clairement que botala makambo Clarisse Akwala lobaka ya ngulu eza na vidéo wana. Pona nini nazotanga kombo ya Maduma Lisafi. Maduma Lisafi alobi boye. Alobi que bino azoloba na Jim Kayi comme Clarisse Akwala tanga komo na bino bo luka basi oyo bako sokola Clarisse Akwala. Maintenant question nanga siko epa ya Maduma Lisafi. Mais pona nini yoko luka basi mususu baya ko sokola Clarisse Akwala. Pona nini yo yakate oloba bon Jim Kayi lokola Akwala Clarisse afinga kabino ya zali mwasi nga nazali na mwasi na ndako nazali pena bana na ndako oya basi nga nako ezali manikama ko yoko lobango ne Jim Kayi te yonde kamata kaka mwasi na yo ya ndako kamata na bana na yo abasi kamata na batata mwasi na yo kamata na bakoko na yo abasi babanda kofinga Clarisse Akwala. Mais la manipulation ya Maduma Lisafi. Lisafi Maduma aye ko lobane Jim Kayi que pona nini yo Jim Kayi yo ko luka basi oyo bako sokola Clarisse Akwala te. Bon moni makambo na lobaka no na lobaka nini na lobi que Jim Kayi wana ba Jim Kayi tanga salaki chaîne na ye salaki ndegeni il fallait sokola nani à sokola Norba de Paris. Il fallait dénigrer nani à dénigrer Alema Bankou. Il fallait dénigrer nana à dénigrer Parrain. Il fallait à son nanani Nasir Makoso. Wana ndengo ya bandela ki wana base ya Jim Kayi moto azolo bana basi ya ba Congo ba empoisonner que bateau. Maintenant, ye Bernard Pongi akenda ko tala basi mususu oyo ya bavili ba finga Clarisse Akwala. Mais ya zala kati andako na ye azana mwasi azapena bana azapena batata mwasi azapena bakoko ya basi. Mais pona nini yo senga na mwasi na yo oyo azala kati andako afinga Clarisse Akwala te. Maduma Lisafi kamata mwasi na yo andako kamata bakoko na yo kamata batata mwasi na yo kamata bana na yo abasi babanda kofinga Clarisse Akwala olio sala manipulation yo kenda ko luka Jim Kayi akenda ko luka basi o ba kofinga Clarisse Akwala. Manipulation ngwana sorcellerie ngwana sorcellerie awa nazo l'accepter sorcellerie et bimina kati ya vidéo o ba bengi géopolitique spirituelle partie 3 oyo ya le 29 mai 2022 na la chaîne ya Jim Kayi. Sorcellerie ya Jim Kayi bimina polele bimina poisa. Union des sorciers Congo na drapeau ya Mikinza na drapeau ba toilette na drapeau ya poisse. Et nani alataka drapeau ya poisse wana nani Olga Misutu oya tikala ko sala na Nicolas Dupont-Aignan. Donc mosala na bango ezali ko dénigrer bateau. Ba benga ngo sorcellerie basala ka sorcellerie. Maintenant bateau ba yebi sorcellerie te bino mo okena kotala vidéo wana et tango bino okena kotala vidéo wana ils vont pas avoir la capacité à analyser ngo. Maintenant, yo Jim Kayi obimi na polele obimi na poisa. Obimi na polele obimi na poisa. Banani bako nuire na la nuit du poule. Banani bakeneki ko yiba mingwele makayabu bambisa mokauka. Banani bakeneki ko yiba mingwele kuna na kati la nuit du poule. Ba saboteur o ba bengi be Jim Kayi. Donc asala ki son na ye wana po
bopala ko saboter ke bato mosuki na kombo ya Clarisse Akwala osuki yo moko mibimisi na polele na mpasa e moto azalaki wana isusu azo komezali nani ezali Berber Inyanga Berber Inyanga azalaki wana Maduma Lisafi azoloba Claire Dinyulu azoloba azo koma na ba commentaire mususu na ba basi mususu oyo boye moi mobali na ya kufi atiki nani ko lela mobali te ayibi salela na kombo ya Clarisse Akwala lela nani mobali na yo oyo kufi olio ya bisalela na kombo ya Clarisse Akwala parce que to yebani te République du Congo nani batikala ko sala ngote maintenant ndenge bino bozali wana bozali akosuka parce que lisanga ya bandoki ebimi na polele ebimi na mpwasa e nani ya bana ko yemba lisanga ya bandoki ebimi na polele ebimi na mpwasa ezali Franco alobi botala bango bapumbaka nde bapumba isu na butu te bakuma pumba na moi et maintenant Jim Kai ozali wana kaka na video na yo moko ozali coincé ndenge ozo tida basi ya bakongo bakenda ko empoisonner bato osoki ndenge ozali wana ozali kosuka bondoki na yo ebimi na polele ebimi na mpwasa et Ardos Masamba sa yembaki déjà tata ya Birangi azali na kati ya livre oto laksaka tata ya Birangi azali na kati ya livre Daniel Mabika azali na kati ya livre donc bo ko kosa su bato te bo ko manipuler su bato te donc makamba ko lebele pona vidéo oyo ya le 29 mai 2022 ya Edim Kaite moto na moto yema wakenda kotala kuna ndenge nini bango bazoloba ndenge nini bazo sala incitation à la haine oyo ezali riposte ya Clarisse Akwala epa ya nani epa ya Maduma Lisafi Maduma olandi Edim Kai ndenge bombino ozali wana Clarisse Akwala azana liboma non orai Clarisse Akwala azana liboma maintenant soki bino bakuma kamata biloko Clarisse Akwala et comment on passer 1 heure du temps la kuma Clarisse Akwala moto maboma et comme bino moto kuma bata maboma bosuki Robert Poitier kimi bino pona nini impolitesse na bino basi ba yembi yango sorcellerie na bino pe basi ba moni yango déjà donc bosuki ndenge bino ozali wana